Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, mutu nyonso aza na télévision na TNT, décoder à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon dimelanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. Oh, bonjour maître JP Mandiango. Bonjour. Oh, la CP le Koyambo le na plata pendant ça au Congo, ça linga plaisir mingi hein. Mais n'habite qui maître na maître il y a Kazaka to il y a penza le kola maman. Ah, maître moni makamaki maître wana ya makamaki belé. Maître le maman mke makas parce que na moni maître n'habite que soit timide hein. Té na timidité. Ah mais nazo moni tozo bala ko banga maître banga balani. Té na bangi té na banga té. Alors, mais là expliquer yonde qui maître la makamaki belé. Ya la kacha makamaki belé. Déjà maître ya faut la maîtrise de soi. Oui, il faut la maîtrise, ouais. Ouais. Pour tout le monde la maître ba comme belé mais ba maître peut ba lieu à maîtrise. À la maîtrise a ébiqué qui maître boye. Donc voilà. Bon maître bon, na to ba so bino ra maître vrai ou pas parce que ba maître ba belé na Paris, to yebi ba maître ba belé moi to tanga ba kombo belé parce que so to bino tanga ba kombo to aussi salelo te. Alors si je nga lelo na yambi na plateau na nga pendant ça nga Congo poto so la likambo moko. Likambo mo na banzi batu ba nan bato solo na ngote bana média banda nango non na mona na ngate na plateau mo ba solo ma solo ngo lelo na eka na sujet moko ya maître Chiwara ozaki monument ngala tikele ko na tikele ko ba maître Chiwara te mais na yoka ki na masolo to yoki maître Chiwara sala ba dégâts ebele maître Chiwara abeta batu maître Chiwara azaki na concurrente maître Chiwara aza il paraît aza ko masoso maître Chiwara soka moni neti maître JP Mandiango kaka boye na veste na ye la kazaka na ye fa longolise kazaka fa tina yake nixa fufu. Est-ce que maître JP Mandiango kazaka na kazaka toni to ye banano clair si na biso bana pendant ça Congo to ye banano est-ce que makambutu onga na lobby sikoyo ezaki vrai ou pas? Bon moni maître Chiwara azali moi je me suis entraîné avec lui. Nga. C'est vrai? Ouais. Yo vivant maître Chiwara? Ouais. Oh, mais pas pendant que na toyo kana. Ngai na s'entraîner na maître Chiwara na Trabet. Trabet yani ti la manjili. La manjili. Esika maître Chiwara adindaga wana yango te. Te pas sur le sala entraînement et qui na liboso na Trabet. En fait, grand maître place à ali que son âme repose en paix. Oui, photo sur la maçon. Place à quoi yaki na mai et qui côté na biso. Moi j'étais là. Ouais. Oh, bah, t'as ma solo. Non. Maître Chiwara, il me connaît. Parce que, Jean-Pierre. JP. Donc, JP, donc Jean-Pierre. Comment on a? Si. Ngai, tu connais la masse à Ngai Lingshang, la Suisse. La maître Chiro à la Kin. Tout ça, l'entraînement va 5 heures, maître Chiwara. Alors, Jean-Pierre. Yo pili susu ndingu zawe na bopa bana oloba bongo. Ndingu zawe no ko busana susu. Yo koma karate kayo. Tout ça là wana première scène na ngala mona pas grand maître. Tout ça là pompage, ouais. Na mabele jaune, bato yebi la bête va yebi. Tout ça là bourou. To banda to ngana sala 50 pompage. Maramoro to lembi. Bolembi ouais. Maître a continué à 12 heures. De quelle heure à quelle heure? Banda 7 heures, on a 12 heures. 7 heures du matin, 12 heures. 12 heures, on a la vivant au boye. Bon, on fait binzo là qui témoigne ma camote. Te on a vieux, vieux à 6. Vieux binzo on a le bateau là qui mettre
Lingshan ngai na Shiro na grand maître au fait hier okuta biso okuta donc ve binzol akosanga ke ba viva pete chiwara abunda si wana baba vie na biso ve binzol si ve binzol baba vie na biso mais événement tant que salami toi qui 4 aboyeka 4 ouais pour vie binzol qui boxeur ata vie lo baraté mais vie hein grand boxeur mais alors fungula ba makati wala masolo akati ba bala pada sa Congo lelo za danger nazo mona nord ba kiambi le manager apala sa Congo pasa la biso longo balobi lelo net zo pendant teke maître JP Mandiango elamba tuzo landa yo maître de Chiwara à ça la pompage 10 midi oui 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ezaki ni no qui c'était te wana masolo akati pour de toute façon omoni ngabo ba omoni be sportif mais sportif muso a ceinture noire oui hein ouais na te solo na bien a ceinture noire ba makasi oui mais masolo muso akati ya ibi ngote masolo akati classé biso masolo akati yango za nini parce que maître Chiwara a sala pompage de 7h ti 12h et wala edingwe kutu asala ngote ha te biso ta ba polémique kutu te wana te makamala ko beta wana oui je n'ai dingo c'est des vieux c'est des vieux respect hein mais il a dit on a betu la bama solo vraiment yakati oui donc vieux tant ko sala wana grand maître Chiwara j'étais là tant maître Chiwara kufi au kota la mai ba maître Frank ba hollandais moi j'étais là na ko betu lo masolo akati ndeliwa pour grand maître aine ka mutu mususu pour na ndeni na makambe belé expliquez-moi ça na dojo na été ngai mutu Alexis ngai art martiaux oui et à mettre mol fiché mucheche tenku muru mais maître JP Mandiango babio kazaka na kazaka tonto ye bananu na époque wana maître Chiwara zaki na ba conquérant na épée o bazaki ke soki te baki na bango te baki te azaki moko en tout cas balaki te si je garde bonne mémoire, oui. Comme sous maître carré, grand maître carré. T'as la même caméra pour grand maître carré, Moukoumbousou. Oui. A passé ma ceinture noire en sinistre 4. Maître Chiwara, à côté de mon la li papa. À côté de moi, il m'a dit oh, mais nous me passez ma ceinture noire, quand vous passez ceinture noire. Azo élève ne mon ceinture jaune. A Tchewanabu, à la Tchè Malibangabou, à ça, numéro mon roi, vous comprenez, mais pas de respect. Grand maître carré, c'est des grands maîtres là, que belé ou abimisa bo si attention. Oui. Comme Aïdé Sungu, c'est un bon karatéka. Maître Brice. Maître Brice, il y a Brice. Brice, il y a Mukumbusu. Brice, il y a Mukumbusu. Malheureusement, à cette époque-là, moi, je n'étais pas là. Mais moi, j'ai 56 ans. Dans 2 mois, j'aurai 56 ans. Oui, mais Naïba qui était bon. Pendant ma solo pour Naïba qui était bon, moi, c'était pendant personnalité. Tant on a côté pas mettre Mwalf, bateau baki bosso na biso, capitaine na biso en fait, mettre Wama Madje. Moi na ma tête, ba mettre Jackie Maria, mettre Mida. Jackie Maria, pas auto kala babo kala banzembo. Oh ba yemba Jackie Maria, mettre Mida. Mettre Mida J. Donc Jackie Maria auto yo kala banzembo, iye wana ki mettre. Mettre wa beta be ba. Te liboso na nga kutu. Liboso na nga Jackie Maria, mettre Ebende. Ba maître wa mama ba maître Inda on n'a pas maître Mwalf ouais pas maître Mwalf ouais vous comprenez on a maître Chiwara pe na club na ye maître Chiwara na club na ye mais mo pesa ki peke capitaine ya wana les grands maîtres ça kufa oui wana pour expliquer biso na makambu penda oyo maître Chiwara asala ba susu banani bazaki conquérir ye tangu yo saba makambu na ye wana oyo ya simaki kin mobimba asimaki kin dans l'époque na ye mutu l'époque na ye mutu aki na ye était déjà pour maman osala déjà avant de la moto mbabula oui mettre vandi mettre ba okunde na kati libulu yo monaki mais si on a bimela wapi mais mettre choaza manjilwati auta wapi mettre choauta na ba yombe na boma maître grand maître tanga ya oui ayepa ba Ogilutula wa musicien ouais avant la lingwala à la après na njili pas bandeko na bango à la vendre vraiment na njili avant que ba sefa kuna ba sefa a vu ceinture noire ba petite ceinture noire ba japonais na nini na sefa ayeki noir na bo après a qui vient moko bien
mais azaki pe na délire na ye délire na ye délire na ye pe tam suta moni par ça ye on a bengi yo par zo la ti bien bengi yo mabo yo no yo kele on nix la ngai fufu ah do makambo biso to yo kazaki frère si au salam oh ouais au moins ba sentir non ba mettre ba comme trop oui tam so sala footing mettre moni yo yo so sentir noir abote lo sentir noir donc mais tu vois to ba meka pe José Wanduka te José Wanduka wa José Wanduka te alba petit langa José kenix langa te ameka geste Wanduka ngala bien que geste belanga Wanduka kalaka nevete taka panda sama ko panda kaka masolo ameka Wanduka te po Wanduka a master Wanduka ba pe minute ba bato ba chape caché pe na njili caché to di lolo ah tu vas mettre mais hier José Wanduka maître Chiwara José ta petit à maître Chiwara ayebi si yona ngana ibaka soki maître Chiwara asala ngote pa na ye ke ya ke petit langa ke nix ta fufu te asala ngote po na nini oui pourtant Wanduka hier qui sasa ouais grand maître sa kufa ah tant que Chito di lolo la grand maître la vivant ngote ah grand maître Chiwara a kufi na 78 ah 78 ouais moi j'avais 18 ans ah 78 et puis maître nenga kufa oui biso ngai naki ngai masa nanga peton na petit nanga Konzo Charles Konzo avant na Lyon oui na Bona na Michel Sobami tout à manjili ko sokola histoire vraie oh non c'est n'importe quoi ouais. Histoire vraie biso je crois que ngala ki mutasuka na so na maître na grand maître oui pour tout à mai ya njili to so mata masa na ngai peton agala witi na kodia ayebi biso abi mais Teddy Mandiango alobaki ke muta ko laksa pa Chiwara zali ba opese mbongo mais na moni mettre Chiwara wana mettre Chiwara vani na balabolo e kanga biso na biso pe na manji siko muta ko laksa pa mettre Chiwara zali ba opese mbongo ezaki na muto ayebaki secret ya mettre Chiwara te biso do di maya njili to ko mata to mona mettre siko ya vandi pa mosa mi ve John c'est Hélène aolia mo ntabana te ntabate ala la kiti mo boy a se reposer na ye bakina aki yemoko alata pantalon mo ga jersey na tricot mo boye ba ligne bleu chocolat na di papa wana bazo lukaye wala ba lukaye même so do yebite mais masa na biso muta yebaki yango allez biso siko tanto utima njili to ko mata oui to moni grand maître ayesko na toilette moni ba toilette tir kaningela amoni ngai na ba masa to telemi po peto na ko funda ye oui peton c'est azaki masa nanga yemta yebaki masolo na ke azaki na problème na maître te ya la ndika ndenge zala kaka jidaka mbongo kaka balakseka mbongo ya ke panzaka akimi pa Teddy Mandiango yebisi Teddy Mandiango na 7 ya Texaco na moni maître azaki quelque part Teddy Mandiango yebisi ba grand maître Frank ya judo oui grand maître Frank baye na batu na yebo biso to tala kaka ke maître Chiwara ya bi Jean-Pierre ozo solonine ngabite grand maître to ti manji to zela batu on na yebeke to zela batalende ba hollandais si ba maître Frank ba ya maître Chiwara okima na miso na biso grand maître akima na miso na biso to Hollanda wala pe maître ba beta masasi te makufa ndeni ba beta maître masasi te ona oloba j'étais là akufela ndeni maître tanga ya ko mi personne to benga café ouais ba to kufa trop wana maître akota na mai yaki faire ba 16h30 17h maître akota na mai na ba maître Frank ba BCRS ba yaki wana buba to so ba kati na ngama de bonhomme batala tam so obima quelque part to vanda wana 16h rien 17h rien on a côté na l'air ni à côté qui fait 16h30 17h ouais si je garde bonne mémoire oui et il y a un dimanche entre la robo sanate et dimanche ouais mettre à côté na mai ba bete masasti so ba bete masasi makilenge na mai ngala alaki wana na âge na la on a ko constater na ba vérité mettre tu à côté na mai 16h30 17h 18h 19h mulile kumokota oui azobimaka abimate mulile mekoti ba 20h et comme ça presque 2 heures du temps na mai azobimate ouais 17h kutu ti ba 20h et puis c'est 17h 18h 19h ba 4h 4h du temps na mai azobimate ah oui
bato mosusu bakatisi na ngamba de bonhomme oui batala kamsa obima na ngamba kuna rien abimaka te maître abima te ale bazwi bakolema mpona molili loko ezalaki babanda olutalatala voilà j'étais là oui maître abima te ale maître Frank alobaki non tokende na 9 afutelaka na melobi na ntongo tokutana na 8 heures tovanda nati ba 23 heures maître abima te babete masasi te surtout maître abimisi ide bokende bakenda ndako na ye pa futelaka grand maître Frank donc yayebaki mwa moke sekele ya wana ya masolo na mpa kati masolo kati parce que biso tolaka na toyoki oui boyoki bomelika na ona tongo to benena ba masala ngati na quartier 9 oui ba maître Frank pe ba komi ba buka porte ta ba buka porte ba koti ba moni soso na niawa pembe ba buka porte par rapport à quoi kasi bayaki batina ba monsieur buta niveau likoloti bah donc maître Frank azaki comment dire a fait ça ba judo na niveau ya likolo mais bango ne ba ko kanga maître te yaki pe ba compte mo rendre ndenga la lo bapo maître Chiwara grand maître Chiwara abana ko kanga maître Frank ba bash akangino wana so ta ba petit aye bash na bango atumbiango atumbiango na kana inyo so autant maître Frank ko pe niveau likolo a peut ça judo allez, si on passe Solomon les cas qui béka boera bon il est dans hein selon là les cas na sens wana bu dia na autorisation déjà na niveau likolo donc ah joyo photo saleka kana il faut salanga masolo boye photo saleka grand numéro en tout cas moi je pense que c'était ça aller mettre à côté à tout vendre type 23 heures rien tant grand maître Frank alobi que non to ke na ndako ouais bokena ndako maître tu as la 9 on a 9 lobi biso na tongo to komi na quartier 9 babuka porte ba soso pembe na niaou ya pembe soso pembe na niaou na kata ndako maître Chiwara pas ba ofutela mais ba te bele pe ba yebaki place ofutela wana te bon kuna azaki na mwasite te il na timo na vieux na mwasite donc ano veka ye mona na soso na niaou na wana ya maso na ye wana masolo kati si castor to ye batia za ko vivre ye moko na soso na niaou na ye si mais po ya ndako na ye donc a vivre na bango donc ba on de baki ko ba famille na ye ate ya la famille na ye oyo te nazo wana la famille libanda te na bina kata ndaku na ye wana place bokine ko wana ya masolo place bakine ko buka porte na ye te wana ya masolo omoni batebele ba ba sentir noir makasi na karaté ou bien maître roki mabiso mwa muke s'il te plaît maître que clairci biso nanu to ba pona soso na niaou babima na ndaku ya maître Chiwara azali ko vanda ye moko donc cela veut dire soso na niaou nde bazaki lokola famille ya maître Chiwara na ndaku wana en dehors ya famille na ya si famille na ye mais na cadre pe masolo si na cadre masolo na cadre masolo bala pendant ça on comprendre mara kusia maza na pointe a comprendre ka ndeni ni maître ako ko koloba te po ebi masolo ngozaki masolo mo ya te mais masolo kati mais de toute façon oui pour éclaircir quand même situation on dit éclaircir non mara kusia na ba boye na ndeka mabete un ceinture noir un bon ceinture noir on va les sportifs en ndeni ni tant qu'on a des marron c'est autre chose tant qu'on comme noir faut ça na masolo moko boye masolo ka masolo ya masolo ka kati masolo kati mais tu comprends le maître ko bater masolo moko ça la même na Japon même na Chine même banani ba grand yakuza ba ko tiko pe dans les caisses que c'est comme na lobi na beta li solo pa mbara kuzama pire petit na ba petit frère obi mukina makame belé oui un ceinture noir ya maîtrise neti maître Ziko un bon judoka aloba na amal kamu buna vanda boye c'est quelqu'un que je respecte beaucoup donc azana art na nzoto na ye ozo comprendre maître Manix aloba na ngai likamu omona bato yo balima sportif vraiment maître Manix oyo ke na ndenge make ya art vraiment po un maître ko buna la civilité o faut maître faut que ne vraiment au buna na dojo na tatami mo bundi obeti muninga na yo maître
Mukilendimi. Mais bah maître au civil au bêta maître au bêta civil, ce sont pas des maîtres, c'est des voyous, c'est des délinquants. Pour nous là ça que yo à makasi. Voilà les autres concernés maître JP Mandiangu. Tengala lo bango kazaka na kazaka. Tengala lo bango na ndengi ngala zo kanti. Na ndenga mabe pete zo lobela. Na ndengi na kanti la un sportif. Faut bunana sportif mais pe na dojo. Et la balabala te. Oui, bozo na ndenga mabe te ba maître. Aza muninga na bino sportif azo te yakaka ndenge zala kaka un maître faut bunda na dojo ba maître ba komika konga maître ke bana ba civil musoke ne boye amemi olumbelumbe au moment la ndenge moko tu comprendre to sambo ki maître no mosali un bon sportif oui pour maître muso ba aller maître mane pe mutakala na ndenge mabeti na ndenge ouais un bon sportif mais ayi maso musute mais un bon sportif bon sportif Nia c'est Ali. Mais il y a des maîtres qui sont Ali bon sportif, mais solo soupe, il y a 4 types aïe bien opé. Aïe bien opé. On s'en prend. Toi continue à ma solo grand maître Chiwara, sosola niaou. Sosola niaou te. Bon, tant beaucoup comme la l'histoire sosola niaou après. Ezakini. Ba maître Franck, ba beta soso. Comment la maman n'a qu'à katanda donc sosa ba beta qu'à katanda ko la katanda ko putain ba ba beti soso masasi na mutu oui ba beti nyao masasi na mutu oui allez ba maître ba bimi biso ko to bimi wana ki dimanche mais ba maître Franck ba kena ki lundi ngana ki wana ouais ba bimi soso na nyao na ba masala na to tala ngani mukile ningani te wana ba tebele pe ba bimi na wanguti ba bimi na wanguti ki soso nyao ba kufi ke maître Chua ba no panzala ka maître Chua bona bo maître Chua ko ena mai mais biso to zala na po mai yango biso quartier na biso 8 yango oui quartier 8 maître Chua zali pa moi ça mi ve John obi mi ve John na yoka kombo mais la mona été moi si na SR Hélène bon ba mi ve John wana o zala ki camarade ya père bambara kuzia ya solona ouais non ki moto wana masola kati na ki moto manu tamo junto manu oh là là manu bon tous ensemble manu hein tala eza ambiance ya leo nakutana icône tout le monde a mettre mandiangu na nzela ka buto lega gaye menzo ka mettre mandiangu asa makambo ebeli fa solola na bana indépendance ngwa Congo alors lelo bozo mona mettre mandiangu sakola mettre sakola pardon tellement na plaisir mingi ya yamba yo donc yo mona na mona to fanda kaka soso la mettre après tango nyao akufina soso ya pembe ba mettre fang babimi ouais alors après lundi rien mardi maître au monde mercredi oh maître abimi abimi ko ta trabeti wana mai siko abina mai biso to longe pa na biso to yesko tina trabeti omoni pont pour manger oui pour manger so maître tant abimi ba to maître abimi po ba se ba ibek maître la mai abimité oui mais ngai lo etushanga ouais na ye na kati sa sikoyo na pont na télé même moyen pas les gars si après na sali tout na kati ici tina château d'eau mourir la ravana la maya njili côté zaki château d'eau to na pont donc on dit njili on kati na pont so tango kata pont côté basala qui bise vous ko moi répondre na éviter nga ça fait longtemps la longue ba côté wana donc na éviter mais on a voyé baké au kati na nini na kati manjili kati na pont ouais à l'après na droite na yo na droite hein neto ke de bonhomme na droite na yo château d'eau mourir la gona place mon ndak mo ba tonga na ba muke soda monko boya marocain qui français utaki kanseta azo ya ki tiena boya mais muto ki se makasi assembly azu flèche mo boaki azu maître na nini ya château d'eau ni wana ni la flèche boaki ka boya e kanga sodat e kangi maître abimisi maître wana ache maître ngana yara mone bemba maître Chua na tala boye na reconnaître te maître ne yeba ye pourtant au kima na mona grand maître ne zo kima na nini ya jersey ya chocolat na tricot l'attaquer na bar bombo ya ki pene di chocolat na reconnaître maître ka wana pour na mona j'étais là la bien maître mais mutu na ye mutu a maître Chua et panzana alors je me suis dit le col à tout le monde va mettre ba beta ki soso na niao na mutu donc yango la maître mutu a maître Chua et mona na te ke maître wana maître te mais maître Chua
Tant que kota na mai, ba bête masasi te. Ba bête été. Na opesa liboko na ngai okata. Na ko ba vérité, ba bête mettre Chiwara masasi te. Mettre Chiwara kota na mai na ki wana to vanda. Mais ko bima mettre Chiwara na mai, mutu panzana. Oh, to landa scène wana tu. Ndenge ba bête masasi soso wana na nyao. Donc mettre la kata mai. Ngala mona na jeter là. Ouais, on comprend yo. Muta yo bête ko du solo musute. Na ba témoin. Et puis d'abord parce que témoin mon enfant na ye. Oui. Oh yo massa na ngai Gordon il est mojo. Moi la seti. Oui, avant la Saint-Denis. La Saint-Denis hein. Ouais. Bon, maître Gordon to Lukaya tout à l'heure. Pour claircir biso pe makamu mettre mandianga zolo ba ceux que ça vrai ou faux. Té, on a lobby à Chiwa Gordon n'était pas là. Ah, Gordon to tangi na ye na kisantu, maître Chiwa na kisantu ko Lukanga. Na Gordon, na Pacifique na Équateur, avant na seti, kota Sineste 4. To kene na Kimbala. To kota na kati boye ngai Gordon na Pacifique. Gordon les qui a mettre Isho na seti banjula na si baebi. Ouais, banjula baebi. Anecdote mon na opesa to vanda bona kati na grand maître na midi. Grand maître a dit oh mais Jean-Pierre na lobby nga siko na ça ko laisse moi na ngai abeta siffler boye. Tala nyoka munene na bima Gordon akima. Donc cela veut dire grand maître Chiwara azaki neka na via kisika. Agina vini à Kisi pour na kangelo mo pa na yepo avant ça la numéro no surtout. Oui. Ana oloba avant ça likaba ministère des Zen. Aza ko invoquer. Ministère des Zen. Bon na ça likaba. Aza ko bunga pe. Maître Chiwara ya ki. Ba musique na ba explique-moi la musique so oyo vivra oyo sala. Ngala vivra neti avant de l'ambabula moto epela. Avant de l'ambabula oui. Ouais. Bakunda na libulu. 45 minutes. 45 minutes. Ouais. Na cercueil. Ouais. Et puis na kisanta bisa nyoka mo munene bato bakima Gordon na Isho et Gordon na Pacifique. Ngana vanda na bino yusu ku bongo ti Jean-Pierre. Do yo kima nyoka te. Ngana kima ite. Ah, do se que ba mystique. Bo baninga ba kimi te to bike nyoka mwana mutu so moni nyoka liboso ne pa kima. Te ngala kima. Maître JP mandiango kimi te. Do se que ba mystique hein. Te ngama. Ambara kusema. Ozo mona te maître mystique. Te biso do abato moni makamsi ali na expliquer pour comprendre te. Pour ngaza mutamondo wana te. Te me mutamondo biso do quoi na Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je sais mais ba musupe ali ba simba. Bazali. Surtout dans le monde dans les sportifs. Vous êtes belé. Monsieur Césali ali force moro et botama na famille. Mais non. Et ba musu ba komo tsaba tongana nzoto ba musu soki wana pamba. Ba musu net to moni to mona ba sportif to kende kana ba sportif non. Maître na kati to kana 6 mètres Chiwara. To kende na ba sportif. Vous êtes belé à part mettre ngona mettre Chiwara ce qu'on a moi dossier. To mona pe vient na biso dingwe. Auto lia michopa mutu. Est-ce que yoko lia michopa mutu? Te tamsu yo masolo ana te. Ka pena mo pena expliquer pe o comprendre te. Ngana pesa exemple moko ha. Na pesa exemple moko vieux dia vieux. Oui. Mais vieux dia o ya pa na biso. Ah on kiss. Te Azawol Ali vieux. Aza vieux. Vieux wana zolo dikon. Na kada petit frère na ye ayo tala vite. Te mais wana za vieux. Si. Wana za vieux. Mais masolo pe ya kaka donc moi pour comprendre là baka na éviter grand maître libération ya sozo yoka pire petit na je fais mandiango atindeli yo ba grand beauté hein pour modifier là la plus exemple typique ngala bien nga Adrisha motomètre comme on appelle c'est une icône hein Adrisha motomètre oh bien nga na oui yesiko ye tangu Chiwara sa ba biloko nana Adrisha motomètre aki wapi Teme yaza mutu oyo a force tranquillité. Bongo pona meke to kata yaza force tranquille. To kata mukolomo te ka meka mete Chiwara. Te yaza bongo autour na te motomètre laxini. Motomètre no to ibala motomètre laxini. Motomètre laxini moto ma beta ka ba mettre. Abeta ka ba mettre. Donc yeku tu defa mais sikoyo na minute yo vient à Londres ana 4e dan na ndenge ma sport na ndenge sport mais avant aki sportif te ma beta ka ba mettre yekuto ya te ko yo mettre au beto net na cinéma net na film o so comprendre
il y a un moto mutu mais à maître pas bête à maître ah oui Adrisha moto maître ve peso ali na Londres kuna pendant sangwa Congo ba salama belé Adrisha moto maître comme on est bana e kanga talaga petit na liboso ya caméra to solo anayi o vient ngai na ba na lupete lelo maître JP Mandiangu ba bazaba vio ba soutenir pendant sangwa Congo afsenga za makambe bela o solo nanga yon lelo kala kangira polo kwa za njilwa pire njilwa abete langa masolo mete chiwara yangone to bete ne masolo mete chiwara et puis ne ko yeba ke maître Mandiangu azaka pe na ndeko ne moko Adrisha moto maître yangonde moni ke to pese pe ba salam oyo babona ne na yo ve to zaka na yo na motema ve ko bosa na biso pe te petit na yo mo pe moi eloko ali monte o boa ke pe moi petit na yo talaka to luka matériel talaka plateau ve to luka matériel Adrisha moto maître bon maître continue ma solo na yo moi na vie kaka vie ça ma solo belé donc il y a des gens petits mais costauds pas de faux pas. Vous comprenez? Il y a des gens petits mais costauds. Keba. On a un chéri maître de moi, je me cherche. On a un grand maître. Vous comprenez? Maître net, tu vas maître Mida. Jackie Maria. La bosse a été maître Jackie Maria. Non, on a été mais on peut ça. On a ça fondé à le monde beaucoup. Tu as ma vieux qui est pour oui. On a 77 hein. Que nous peut s'entraînement. Nasi maître Mida, si vous avez au Kaoui, Bamasolo, Kende n'a pas s'entraîner. Tu vas continuer de se suivre là-bas. Pour les gens, il y a un boué. Il y a un maître, oui, mais maître, mais calme-toi. Il y a des maîtres, il y a des petits dans Olivier Yakuza. Bon sportif, petit dans la petit Serge Nzengele, bon sportif. Mais il va le rater. Maître Zico, maître double kaka double one. C'est quoi maître n'importe na yo zaki na maître nani? Mais ngala mukolo petit. Ba maître yo bundi na bangola no to ko tanga ta 2 mètres 3 mètres bundi na bangola. Ngai bato ba yebinga. Ba yebinga. O mona kama solo bitumba. La linga okutu te, la chango na musika. Te na bi na ndenge tatami hein. Maître Abunda il aime son maître maître Lazi, maître Chang na Yolo, maître Bosaka, maître Lazi na Kauka, hein? Tant que sont attends l'angile maître Matouché là. Ah, là les grands journalistes hein. Ba question là yo question ma casse. Te nene maître Matouché là. Moi je pense que oui. Hein? Non, le bateau est en bêta. Te ko beta te. On a buna na mutuana na o mo tano le babo. O ba yebinga. Ba yebi. O yebi pété on ba riviste. Yo ya ngala grand maître ngala beta te. Maître JP Mandiangu question nga e outil et pas étoile d'amour, étoile d'amour a tourné question moi na ça ma kolomela ya Bordeaux. Question na tuna ki abina tuna yo maître JP Mandiangu. Alors bi ye aviva be chiwarate hein aviva me de chiwarate mais ayo kaka masura me de chiwara alinga ka yeba etinda ki babu mamete chiwara est-ce que zaki na ba conflit na ba toto kaka na makana oza osala yango etinda ki babu mai mais kako expliquer biso non moni maître chiwara akufa ki ponanga ezaki ya makama niveau likolo quoi makama niveau likolo mikonji oui ya o ala na respect na ye ndingi vira akufa mais masomo se yapeka masolo alo bande ki mkolo quoi awo bima na petit mo boye niveau ba ki mwasa mukonzi moko boye mubali mwana mubali ayiba baso bambongo so banini mettre akotsa ke na masolo alesko père na ya ki niveau likolo oui bato ya ce school. Ah, c'est cool, ouais. Si tu veux là, maître Franck Baosa, là, ce judo, après ça va judo, soldat. Le grand maître Franck. Grand maître Franck. Pour la rôle, battre que maître Franck. Ah, toujours en vie? Maître Franck, ouais. Pour la qui n'a purement ça n'a vieux Bendé, maître Bendé. Moi, ce n'est pas que les Londres, mais vieux Bendé, c'est des grands maîtres. Attention, respect. Maître Bendé, maître Birt, maître Franck.
c'est des grands maîtres. Pour la maître Franck, si on a besoin de maître Franck, il va niveau déjà donc pour mon gars, il y a un solo sur le karaté. Niveau net, il y a maître Kapata. Que son âme repose en paix. Maître Kapata, il n'y a pas longtemps, c'est lui. Que son âme repose en paix. Voilà, c'est des grands maîtres. Des grands maîtres, ouais. Hein? Tant qu'on soit là, on a aura sur Bimisango, aura quoi, énergie au maître à Bimisara. Oui. Ça met énergie, hein? Il y a que maître intimidé par civil. Maître quoi intimidé par civil. Maître quoi intimidé comment la civil. Il faut comment expliquer comment la civil. Mais maître faut Argentine na civil. Maître na civil, bon soit na ya makama mukilera mais comment na violence. Na violence té. Soit civil wana ni massa no po boyebani. Yo maître normalement. Bitumba faut ça ta civil a bandi. So civil a bandi. Civil pas banda pe yo bine o sa masolo. Ah, on maîtriser. On maîtriser mais non. Pour ebi que so simbi o. Obeta yo bi ko bomaye. Okepe boloko o père de vie na yo, tiki ba na yo. Da olingaka o salika molo mo maîtriser. On maîtriser la gamena ndenge ba mabeti. Ndenge mabeti. O ya comprendre que ah non na meki susu mutu ko sa na ba. Si. Mais ya te que non yo koti. Ni kama momi mo na joka bo babu. Non, la maître. Mais non. Quel maître? Quel maître? Maître, faut que vous maître. Na balaba la pété. Na place moi bato vandi hein. Compétition. Ya na viena, on vient là. Viena ngai ana dojo na Manchester. Vous comprenez? Oui. Mais aki civil, moto maître. Ako beta ba maître na kin, mais tant ayo ça parce que sport. Dans sport on a salé le mosco na Europe. A salé sport en Europe. Pour azo brevet na ya. Aza na brevet so beti na YouTube, au beti, au che comme on a yé, hein? Ah donc dié to côté. Oh mon là ba japonais, ba japonais. To côté catégorie moko na ba maître na ba champion nguvulu. Ya appelle ça sa boxe na nini na les Valois na ba champion Churamboma. Yet. Si, c'est des grands maîtres. Nguvulu. Mais on est en France. Ouais, na France ça va na France. Mais maintenant parce que vieux kuna a la médaille or rebellé. Donc so beti ba mindele ba ya ka pour ça entraînement, hein? Donc entraînement. Mais pas comme déjà niveau on bien comment ni. Si. Hein? Mais vieux et Marabi Tumba. Ah na ngote. Mais ma solo ce comme ma beta ma kambu évolue aka. Obenga la beta yo sange na bunda no pe to soigner péter la bête te na bêti. Dans le sens to soigner te to bundi te mo betinga. Mais si expliquez. Oh oui, et ça ko yinda la plateau la biso pendant ça ma Congo ko la kaka mettre jipe mandiangu na moni mettre dudu mama na moni susu José Lutumba angolais nazomona Serge Tawaba na Ige Musengi na pesi no mbote mingi to la ndaka mettre mandiangu lelo to pandanteke na moni na bossa na lisolo mo la obeta o ya grand maître Chouara. Gamé de Chouara to obeta wala bandamu na quartier cité hein na ba tonyango te biso to obeta la masala na Michel Sobami que son âme repose en paix to obeta ba jeune so ping pong pour maître Chouara na li papa pa la ta li papa ati li papa gumba pantao na yana babu abilanga Jean-Pierre na obeta pété masala biso mo sala na maillot jaune auta ki sample maillot jaune abi o sunna nyango ye ba ki maître te oh lo ngabuna salité bo obeta lo do obeta biso pa to la ki skolo. Mais moi je n'ai pas boyé. Habite que au grand maître. Maître Joabi, Jean-Pierre, quand c'est ça pour l'oba na yonga pina ligi na beta peti. Pas mal l'oba bongo ah. Na pina ligi na beta. Bongo siko yo zo liga tenga na beta. Michel, on changa pina beta te. Moi je n'ai oh, yo la ko tatu lo mbata. Oh. No ay bete que wana. Ay habite ya utina gisantu. Ah utina gisantu. Anta tamete, bon mete abime na mayombe te. Ah utaki ko taba boma ma yesko na njili na 1. Avant na njili. Sali na njili. Mais avant là, uta idaba lingwala, kutaba gilu tula, après njili, mais na njili ndesko mutu. Wana masola kala. Siko tangu ya solo babongo, est-ce que bino bokoda ki ete ke kayukat. Masa moko ye wana ba yebisa bine. Mawo jaune. Pour masa moko ni mawo jaune, mawo jaune. Wana solo bana kasi maître Chouara. Ah!
Joazé Lora Simbagi na maboko la taka yoka mettre Chouara abu akengwa kimi Lora to beta pembe na presse obi on va tout la voiture oh somo ka ya voiture était là makima ali ndeko ya Fakis ya barmo ya côté na biso na 8 on a baba on est na lo baba to yeba akimi Chouara bilanga j'aime bien akimi ni nyango ngabite grand maître akimi po yeba ayeba ngate avant ndeka wapi avant n'a pas Fakis abo akende tipa Fakis oya tamla na mandefu akebu akote pa Fakis na soko lo bone bino na soko luka mayo jaune aza wapi Joana kima kisanto do ti kokufa mettre Chouara batikolo mona pete te akima wana salaki moni mettre Chouara batu bayo kaibo alega na télé bina soko lo bana mettre bébé aya abo badimina volume moni volume mais si na télé. Oh, donc mettre Chouara, Luka mettre bébé Kimi. Oh, mettre bébé Kima. Oh, mettre bébé. Bon, voilà, mettre bébé, c'est mon vieux. Hein? Vieux, mettre bébé. Tout mes respects. Mettre bébé, c'est mon vieux. Mettre, en tout cas. Pour la ça, il m'a mettre. Mettre Chouara, les gars, voilà ma salangaï. N'a eu péché, et après, pour mon respect, la vie frère n'a pas vie. Si, si. Il y a des sport. Lilo, yo. Et le petit mot à tout le monde, yo mettre Nina, yo mettre. Bon, chaleur Moulunga, tu as mis quand même. Non, chaleur. Chaleur Moulunga. Chaleur est de connaître la pote. Oh. Et tant à mon il y a de recevoir la route, mais il faut de solar la course. Et à solo, chaleur monte là, bambo de noble sur Ali. N'a pas à mettre JP Mandia, on a pendant Samoa Congo. Tokondeka musana biso mete to comme na suka masolo en tout cas mega ko claircir moi ba détail ka ndelo baki ana tika na image moko élève naé hein maître Korea salut maître Korea image ko tika na ngati lelo maître Korea na maître Mandi ba be élève naé ma oyo hein ba maître oui o ba naé mais na mona de mettre Korea ça on est trouble na liwa ya mettre Chouara ouais na tika na ngoti dans le sens pour bolingo zaki na mona ye to atikela ki mo quelque chose mo boye et perturber mutu na ye te amona ki andima ka bana ko s'attendre na ngoti ke mettre Chouara lo ko tika biso akufa oui nga na ya pa mettre Chouara na loba makamunga na ya maboye na vanda na sambela amna yesa na kimia na mona ba maître na bien grand maître on a solo ba mta yebi yango Gordon masana ngai ya seti il est mojo ayebi ndeto salaki na maître otala biso même mon ami là auto connaît ensemble Mbuta Fala Frank Fala ga auto vient biso à Saint-Denis Frank Fala oyo moko Frank Fala ba yemba ka j'ai un catalogue Frank Fala Mbuta Fala yenda yebi tant to ya la mettre Chouara la ki santu na ba 76 hein 76 77 parce que ya kufa na 78 non kufa na 78 mais tant mettre là ya otala ngai na ki santu na ba Gordon oui na Pacifique asko na Toulouse mettre Chouara no sala ba démonstration na ki santu biso tozawana Frank ayebi Mbuta Fala ayebi donc ce que batune va comment on va n'importe quoi mettre Chouara on va mettre Chouara sur la guimard sur le kuta on a le banon et ma sur la kati donc vraie version yango toto vraie version yango toyoki oui mais ngana sana dojo na été ça na dojo na été mais pas mettre moi j'ai mon tchétché mais au salon me repose en vivra na Chouara na mettre vivra na hier je me suis entraîné avec lui oui na mona pe bakambe belépé ayebi Chouara bien Jean-Pierre c'est mon nom. Vous avez un côté moko bana quartier moko. Te ngana na 8 ye na 1. Mais on tambula pas. Et le connaît et 5 bino naï. Na mettre Chouara. On va faire marketing. Bon, je na ki penangilité mais peut-être na masolo ko wara. Ve marketing. À mon asset. Ba oza ba wala trop na Yamaguchi. Gushi. Yamaguchi wala. Gusha net ba cousin nga. Amuku wa moko des fois. Mutate na tête na Chouara zaye. Oh, ya solo wana. Ouais, akufa mais na Italie. Ngai mu comme na château d'eau. Masala ngai. Amaka fi marketing.
vie marketing ayi mama loba mona vie bato ebele bayeba bato te namona baotindika vie ebisa masa nanga na bine bima vie pa bimanga bine master yo oyebi vie oyo vie abimi nabenga masa nanga na bine keba wana gaya aosala mabe ba vie option respectaka akoganga ndenge nini nga na koloba te io te parce que oyebi yayebaki ete yayebaki ete me nafunguli yabi omama solo ngabi vie ata gangi ndenge nini nga na koloba io te po vie nga na mona ba grama mero na kini vous comprenez mais moi mokili photo lingaka to za na déontologie quoi ya savoir vivre to za na kimia to na pe bato mo luka kama kama mona ka bela beta ate bo betinga kende kaka c'est pas mais en réalité ma somme mona mo pe bu allez valeur ne fait si c'est pas bon to za na moko to lingana mettre choix a on salon pas batino sur tout a bo traper bato biloko na zandu te so akoti na zandu akina sakine mo boye allez bato apesi biloko bango moko mais ça ça Paris ça fier ça le peka kanai akina net la banquita ne mo pe boye oui ndeza la ka ko mais c'est un vieux qui il était correct voilà quoi donc aki vieux mo bien ngala yeba ki vieux wana merci maître JP Mandiangu to sisi émission na biso na bandi to clôturer na moi ba dédicace soza na ba to kopesa moi ba dédicace maître JP Mandiangu na ko kango nzela te parce que to comme toi 2016 hein peut-être ba mususu pesa ba meilleur VT ko souhaiter ba meilleur VT nzela pendant ça au Congo comme ça to komona nomba la sima na tikelo micro ngala on peut ça mbote mingi pas ba du vieux Fulampongo pas Clément Stone pas Action Zakoto ngala na souci kaka ya petit nanga na nini tant on va ça un peu bien té donc mettre CD quoi ça là un bien té c'est mon petit qui m'a fait ça là là on peut ça monter pas mettre Zico monter pas mettre Manix mettre Belé mettre Sandouma ba double one pire vient dans mon pe Adricha motomètre petit nanga Serrado Maziku ba moté ba vient dans vieux Diego Mbote, Soda, Onema, Mbote, Gemase, Dimon, voilà, mon isiko, Crimé quoi, Rimatis. Donc, Mbote a trop, Nabatutu, Maître Gonda, Alema Chuda, Gilenzeza, voilà, Bato Ebele. Na batunu surtout ba masanangai ba Romitoka ba Ogidi Kabaka ba Alpha Ngungu ba Benankosi masana mo boya ya boga quoi ba grand Salomé pas mon masolo belé entre parenthèses bon ciao merci bon maître JP Mandiangu ko libérer sur le plateau to clôturer émission na biso voilà tout est kolanda maître JP Mandiangu elamba to sisi na entretien na ye to sisi émission na biso na ye siko na pesa pe mbote na baye balinganga baye balanda mingi www.pandasango ya Congo balobi site oyo ezo dokisa balobi pandasango mo akotina kata masolo hein yamba ko pesa ba mbote na ngala banda liboso na étoile d'amour ma petite terre propre balobi moi si oya makolomi lai balobi nazoya Bordeaux hein karaté na joa Bordeaux balobi anniversaire pendant sango Congo karaté to pesa bino date ndeka bozela date ngo bozo date ngo karaté sapin de nono balobi sapin de nono balobi oh sapin de nono et Chantal Ebola na on le laka ka Chantal Ebola le lokuto okuta na tout à l'heure poto que ça maso na biso na mona Clarisse Bibinda moi ça mandefu ya mukuse wana mwana ya moi ça mukuse mandefu wana oyo automatiser mibali mikolo yo Clarisse Bibinda so na longola Clarisse Bibinda na mona Magila Balançoire pe azokamba makaka na edino image pendant sango Congo na mona Jackie Bilengi ma petite sœur Jackie Bilengis yo ebika neto solaka Jackie Bilengi na mona staff nanga ya
ya Jivizi ou Savini naomona Rigen Deolo balobi yo Nzambe Son naomona Diki Bamana naomona Riki Service les jeunes pato babi Riki Service yoza chef d'entreprise oyo opesa misala na bandeko na yo naomona Ambara Kuziama waza ndeko ya kati balobi Ambara Kuziama zioto kozio Okimoto Kuziama Nadine Kafuti ma petite sœur Nana Nzongo na Luanda Mireille Kiawete nganga Nzambe yo yebi kaka edino image na pesa bambote na Aaron Mitoga balobi place to vandio studio pana sanga kongone vandewa eza bokasite ya Aaron Mitoga nde mutapese sikane opote to sala ba émission kitoko boye elengi ma petite sœur Nisha Mayamba na ozelo kaka pana sanga Kongo 2016 na défenseur yo Lili Malongi talaga edino image petite sœur propre Godé Kimani mon coach Godé Kimani ozana motema naomona Cadette Kalambote muninga ya Merla Amarula la taille fine na pesa minuto mambote alors lelo na kena musika te naomona staff nanga ndo challenge lo manga mobesu naomona Bobele naomona Jomas watu staff apana sama naomona André Petrotano ba merveille na yo André Petrotano tala mona André Petrotano na mona maman Zaza Star la Bimbo ma petite sœur Zaza Star la Bimbo Jessica Tilanda babi yonde responsable ba jetem te ngape na koti na la kata ba jetem na yo Tilandos tala mona Tilanda na mona Nora Digital na pesa binoka balusa ko ebele balami donvo ndezala kaka na pesi Neves Pablito papa na Shilo naomona Chancelier Yenga à la chance Munda Raphaël Swele na pesa bino mambota tout na compte pendant sangwa Kongo alors na ke musika te mission na biso suki kakawa ciao tokuta mbala sima panza sango ya Congo 2016 balobi edino image na pointe Dadine Langolaise Bibiana Strela Jolivette Ntsamba Dorothée Mafuta staff à Bordeaux nazoya Bordeaux bomona kalate bobombelanga oyo tomoni pe ba dégâts petite sœur wa kadogo na biso ba dégâts Schengen na peso bambote mingi peso ali na oya Bordeaux tomona tobeta mutu edino yoza fin mutaliki wazate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki fin. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko nazan a plaisir makasi na sepeli enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc ezan a Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc mutu nyonso azan na télévision na TNT, décoder à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bondi melanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo a pese la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV.